Voilà, chers internautes, soyez le bienvenu dans votre émission Shot News avec Eki Bumba, votre orgueilleux serviteur. Vraiment, toye lisusu awa, esika oyo, ndeko na biso fiston sai azwaka ya koko poto kene na CNPP, donc cela veut dire toye na famille pour te confirmer bino que ndeko na biso Kokodioko il est bel et bien en vie, donc akufite ba o nyo surtout bazo pesa information ya mabe ke Kokodioko akufite bogolanda bino moko ba témoignage ya bandeko ba témoignage ya bana na ye ba témoignage ya semeki na ye o tokuti awa na kati ya parcelle na bango place ya koko avandaka, donc totika ko pesa sango ya mabe toko beta lisolo ya liwa ya muninga tangu azana na vie nani yango otika la libanga na mokilo yo mutute. Voilà yango wana to lobakaka bato ba opesa ba information mabe bo sepela na bango ba opesa information malamu bo sala lokwa neti bo mona te fo bo mona ka place nini bokoyi kolanda place nini bokoyi kozwa vraie version ya makambu yango wana to rappeler lisusu journaliste azwa information na source déontologie journalistique toza nango totika ba blabla pona et sungate bo bebisa image yango ya internet yango et ça la bien te. Voilà yango wana, mais toutefois toye baga différence ya maina mafuta par rapport ya ba événement pe par rapport ya ba information. Et quant à moi, j'ai dit merci à Dédé Miongo a simbeli biso caméra oyo a pesa biso déjà chance to meka oyo ka ba témoignage ya famille bongo tokuta tout juste après. Et puis merci na maman GH, merci na papa Edo Amani, bongo mama BT to bosani yote, merci na binonyo surtout Talibo Talima to la nana image ya ba témoignage oyo ezo confirmer que ya Koko il est toujours en vie, donc côté wana kutu il y a pas match. Allez tolanda. Nabino a koufité. Et c'est lui qui est bien. D'ailleurs, je vous remercie de se déplacer, awa, na famille, pour s'enquérir dans la situation, réellement la vérité par rapport à mort naïe ou pas. Et il a confirmé les choses que artiste, comédien Gaston Chimat Kalende n'est pas mort, il est vivant. Merci beaucoup ndeko na biso, vraiment na ba information wana oyo tozo lukela bandeko yo bazo sala bazo pesa ba information na batu baza déranger vraiment partout dans le monde yango pezo sala preuve que ndeko Kokodioko azalaki aimé pe balingi na batu oyo ya sepelisa siko yo batu nyo surtout ba pesa bazo mal formé information ndengo wana okoyi ko pesa message nini. Bon, ce que je peux dire à tous ces gens-là, batika ko lisaliwa mutu ndama abomina na mikolo peut-être moi 10 ans, moi 20 ans, moi 30 ans, Dieu seul le sait. Batika ko pesa ba fausse information sur liwa ya mutu. C'est que je peux leur demander. Ceux qui a koufi ndama ponele ki akufa lelo, to dans 10 ans, to dans 20 ans. Et quoi ba nango to bomba ngote. Néanmoins, pour l'instant, à Koufité, vous avez véhiculé de mauvaises et fausses informations sur la mort de Chimat Kalende Gaston Kokodioko. Et alors, puisque tu le dis, merci beaucoup. Message qui ça n'a pas l'animation surtout. En tout cas, c'est que la Kokodioko, puisque tu peux caper et à comment principal abîme. Mais dans l'épisode pour quelques jours, ni au qui possède tout ou qui possède quelque chose qu'on a eu, ni qui possède parce que la possibilité, c'est très facile à quand même possibilité les. Bon, on a tous ces fans à travers le monde. Oh bah c'est là na ba comédie à sala, ba théâtre à sala. Ce que je peux leur dire, la santé à vieux, il y a Père Aleki, ça évolue bien, grâce à Nzambé. Et pour ce qui est à moi bah Kokoso Mike et Kokozala pour sur le plan financier. Ici, la famille, c'est à Boyata, numéro 30B. Je vais donner mon numéro personnel. Les gens peuvent m'appeler, soit pour la Sungaye, à ce que facture ici, là, et puis à Bima. Mon numéro, c'est le 082 064 49 62. Je répète, 082 064 49 62. C'est Papi Mwamba. Merci.
tolingi toyeba kaka yo ozali nani epai ya Kokodioko pe kombo na yo nani nini oyo ezoleka sikoyo na Kokodioko na hôpital est-ce que aza na position ya bien akufi to akufi te nini oyo ezosalema oyo expliquer biso nyonso wana ngai nazali semeki ya Kokodioko mwasi ya na ye Kokodioko abelaki makasi akotaki hôpital sa yazwaki ye akendeki na hôpital azana hôpital nano abimite akufite azana bomoi abelaki makasi mesikoyo bana bazo kende kuna badobi akomi moi bien ezolo kasi kaka mbongo pona komisa na hôpital akufite nini okoki koyebisa na bato nyonso oyo bazopesa mwa basango wana ke Kokodioko akufi to ntango sango wana ezokomela bino ezosala ndenge nini bazosala mabe mpo bazopesa biso pasi moto akufite bokanisili ke akufi ezambala mote internet elobi bato nyonso balobi mokili mobimbo Kokodioko akufi moto akufite eza bien te batika maloba wana azana bomoi oyo ayebika azana posa na ye atinda mbongo bafutile na hôpital abima me batika koloba ke akufi balinga akufa pona nini akufite possibilité ezangi biso te me ndenge bango balobaki ke docteur asali mikanda po abimisa monta oyo bakoko bimisa pona kofutela ye po ezambongo ebele pona mikolo asali kuna mosala bakisi bapesi ebele ezambongo bakuluka po babimisa moto na hôpital mais oyo amoni kaza nango ezala bato na bango mosala ezala leta akoko bimisa mbongo wana abimisi ete na hôpital mais biloko akufi wana akufite azana bomoi est-ce que ça na bana na yo baza pro hôpital bazoya pe otala bana bayaka ke papa za bien bana bayaka mwana moko lobi ayaka lu papa za bien oyo ya moke Marcel ndafanda kana yekuna oyo mususu Joël azalaki na yekuna ye asali ya examen d'état mais mikolo oyo azongeli papa na yekuna lobi tozaki na ya lobi papa yoki bien soki akufi biso nde tokoyeba po oyo nde kolo ndako nde ya na ye mama moko tata moko ya na bango ya liboso mokolo awa pende avanda kana lupango na biso tozana esika moko soki akufi biso nde tokoyeba liboso mais tokomona bato bazoya o Kokodioko akufi te azali soki akufi biso nde tokoyeba. Merci beaucoup. Merci. Bon, ngai nazali mwana ya papa Kokodioko aza papa leki na ngai na ndenge baza kolobaki akufi papa Kokodioko akufi te azali na bomoi bato bazokanisela eke asa akufi eza tour liboso te oza ya mbala mibale basepelaka na liwa ya moninga te pamba te biso pe na mokili oyo toyaka toza bapaya pe toza baliki nzela mutu nyonso oyo akokufa ntango nyonso tu boza kokanisele kaka akufi te aza na bomoi d'ailleurs kutu bazobongisela ye bamikanda ne po abima akufi te lokola bokaniselaka ye kaka akufi bozopesa nzambe bozobakisela nde mikolo bozopesa bomoi molai na sa moi oyo yango na ndenge baza kolobo akufi nazo confirmer yango biso nga aza mwana ndeko na ye aza kokufa te aza na bomoi kuta kala mingi tazobima na hôpital. Wana nayebi yango te ya koloba difficulté ya mbongo mpona kobimisa ye wana nayebi yango te. Kasi bani na bato to baolanda yo oyo bazaki touché rapport ya message wana bakosaki batika biloko wana eza malamu te batika biloko wana ya koloba te Kokodioko akufi ntango nyonso kaka akufi te batika yango eza malamu te eza mabe ya motuya bayeba nde kochaine kati ya losambo pasi soko ezwi moninga kosepela na pasi ya moninga te yo se linga ke obondela pona mutu wana ayoka malamu abika eza malamu ke koswetele ke akufi eza malamu te sai ntango ayokaki ke papa Kokodioko bamonaka ye ke na kote ya esika ya akendaka bazwilaka ye wana nde ayaki alobaki azwi charge ne 80%. Akosalisa ye 80%. Mais soki mutu oyo azana
na moyen ke aya kotala ye bia sunga ye kasi ya zuye 80% nde sasa yaki ayaka kozwa ye akendaka ye na CNPP. Bon si lelo ayaka na ye pona tunaki pe mwana lobi sasa yayaka. Merci. Merci beaucoup Nabino nyonso tout besoin ki temps ya ko tala pe ya ko landa émission oyo to saeli bino vraiment to lingi to confirmer to linga ki to confirmer yango bo uti kozala pe confirmer que ya koko azana ye azopema ndenge yo azopema donc kokanisele na liwate eza mabe mingi en tout cas so baxi vidéo mususu ke ya koko aza ya okufa et ozwa nini en tout cas eza malamu te. Merci beaucoup na pesi mbote na ndeko na ngai Yves Pan oyo tozo lite na epena to lobaka bosolo na ba partout o tozo kende Yves Pan na kati ya Congo promo donc to salaka musala ndenge oyo bango ba osenga pe ndenge oyo mokile sengi to landa pena déontologie journalistique nde sala malamu mingi to pesi mbote na famille mobimba ya EHP Media vraiment to pesi bino nyonso mbote to pesa mbote na Loni Amani topé simbote na Marakai, topé simbote na mon ami personnel na kati ya Lille, topé simbote vraiment na kombo ya Sami na kati ya Lille, bambote na oyango wana, topé simbote na Klo Manzambi, bambote na oyango wana. Voilà, bino nyonso to bolingaka équipe Bumba bozwa bambote o totangi kombote tamsusu nanu okoti na agenda na biso te mais bientôt okota. Voilà to komi na suka émission na biso to lobika rande to lobaka. Glory be to God. Bye.